Bonjour, bonjour, bonsoir, très amis, chers internautes. Soyez les bienvenus à notre chaîne Congo Suisse Télévision. Il y a mon boss John Sima ou le cœur de maman Micha, Micha la patronne. Sans oublier mon cordon chef Salomon Mbouma, un réalisateur à Montréal, David Nyangou, Mobali à Pembe, Balobi nous sort d'Enjili, arrivé à Félix Tshisekedi na Viltar Kamere. Tout le monde ndenge ba film école, cabine moko boko mona ba image ndenge public et PC ndenge base. Moko et peseli au mona boucher kin eza ya koyinda kin eza boucher population degré numéro 0 population ko imaginer te banzembo ezali mutu nyonso akoloba tokolobisa mutu nyonso na lingala swahili kikongo chiluba po bamona ke Félix Tshisekedi azali kaka ya munoko moko te en tout cas Kinshasa eza ya koyinda toza na aéroport mbula ezobeta mais tellement tolingaka bino bafani ya Congo Suisse Télévision mingi, c'est pour cela que tu as image to faire comprendre to nini ezoleka na kati ya mboka na biso bo continuer ko s'abonner plus bo zala jamais déci. Merci beaucoup to zwa batu population base ba fan baloba ba pesela na micro ya Congo Suisse Télévision. Merci. Bajonsu bazo monango pour na 2011 bo bisaki biso il faut que tu na base. Alors Fati a tuni base na ye yo siko tu na pe ya yo base. Voici mon départ après avoir pillé le Congo, je soutiens Fati et Kamere. Est-ce que Vita Kamere na Félix Tshisekedi basali libala na bango? Est-ce que vous êtes sûr que machine à voter wana et qu'on convoque que bino bolonga victoire ya Shadai? Le vote, le peuple a ça s'approprier dans vote. La machine, nous savons très bien que Nanga est un fiodé. Ils nous ont lancé les défis. Nous les avons aussi lancé les défis. Cette machine n'a pas été inventée par les Congolais. Selon ces explications, nous allons compter dans l'urne et non la comptabilité de la machine. En 2005, les fonctionnaires ont été recensés par la machine par les Sud-Africains. Dès que vous mettez les pouces, si tu avais 5 numéros matricules, on vous demande de choisir le ministère où vous voulez rester. Maintenant, on n'a pas voulu qu'on fasse l'expertise de sa machine. Quelqu'un qui fait quelque chose avec intention, comme un journaliste, ceux qui m'ont bat les okolingayo, yo ebisiye, yambonga ingana yo tosala bolingo, tosala chemin moko, pona mona kiserie na yo yalobi tanela ngai. Est-ce qu'on a la conscience na ye? C'est bon, c'est quoi papa? Martin Fayulu n'a pas été chassé. Martin Fayulu, je me rappelle très bien quand notre défunt président est décédé. On a posé la question à Fachi. Quand Kamere a rejoint l'opposition, Fachi a répondu ceci. Kamere azana lolenga na ye atambolaka na politique. Pepe moko akojije. Lokola andimi changement radical au IDPS. Nous sommes radicaux par rapport à Yamakambo Yamabesa Yamakanamboka. C'est pour ça que nous ne changeons pas. S'il change, qu'il nous démontre avec sa base, nous démontrons, nous avec notre base, que nous avons l'idéologie, l'amour du parti, l'amour du leader. Si c'était que l'amour des individus, le combattant de l'IDPS allait suivre Chibala et l'autre là que j'oublie son nom, Sami Badibanga. Oui. Mais la base de l'IDPS ne suit pas les gens qui cherchent à s'enrichir individuellement. La base de l'IDPS suit des leaders qui cherchent les changements pour tout le Congo et non pour les tribus du Congo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons continuer car à la base il y a IDPS na INSS. Papa Siko, bino bobenga ki Vilta Kamere azali caméléon. Siko lelo bo accepter bo sala libala bino mi balé. Merci pour la question. Nous savons que biso ba Congolais il faut bolingo ezala. Mais ce que bolingo ezala donc ma camion souvent ekobeba. Donc en tant que IDPS avec Kamere, donc c'est un mariage vraiment ezala donc possible pour que l'élection vraiment passe bien. Et ça donc vraiment il y a ma belle na 80 té. Mais les lots sont caméra comme sous caméléon, tu bien sous caméléon té. Non, pas caméléon mais comme il est donc venu, il est en tout cas ma caméra kotoy, ya madame.
il est venu. C'est ça donc réponse. Alors, si on a une machine à voter, vous avez une assurance que machine à voter, bino botier, et que vous n'avez pas de résultat, madame, to victoire et zananga. Madame, merci beaucoup pour votre question. Mais tu sais bien que Moutouassa la élection à za peuple et non la machine. Voilà. Même dans la population, même au niveau national, même au niveau international, bazo mona bien et puis baza confirmer que peuple a la candidat na ye o représentant na élection nyonso. Boko ki kobima 100 candidats, 1000 candidats, mais peuple a na candidat na ye moko o ya plébiscitaka. Neti na élection tozo kende oyo. Candidat na biso moko tous les Congolais. Oh ba peuple to plébiscité, tozo le belango. Même na top Congo, tozo le belango. Même na émission qu'est-ce qu'il y a c'est Félix Tshisekedi. Le la caméra a changé puisque avant de rejoindre Félix, Azalaki d'abord attaqué na ba comportement en politique. Tola qui ça qui est vis-à-vis to yebisiye yebe a 5 bolim sabite eza makambo yak. Le col na salaki en 2011 na koki ko revenir lisusu te na 2018. C'est pourquoi to yambiye poto ke biso moko ensemble le col alingi ke biso moko to kende na ye ensemble. Donc peuple ne evotaka et non machine evotaka te. Merci pour tout le monde, mon amboka, salami, to sentir. Notre cher ami internet, nous précisément quand on a aéroport, nous déjà ba cadre bello baza ya parmi ya bataille des pes na bataille nécessaire pour cela nous avons siko ba combattant to pendenge ba bazo ba base inde folo ba parce que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. C'est pour cela que nous avons base ya ba ngomoko ya bata Félix Tshisekedi. Bonjour papa. Bonjour papa Nangai. Et au pression na ezanini na journée aller. Journée na lelo na yaki poto yamba président de la République monsieur Félix Tshisekedi. Yende président to moni pas si fort to nyoka mi fort to lingite lisusu muto au pouvoir muto pays mususu et un étranger au pouvoir lisusu to lingimo na mboka au pouvoir ba passe na biso ici là ndesu na biso ngwana yo bengi Félix Tshisekedi président maintenant comme président TP baza association ba mbena Vital Kamerhe na lobi bo bino bo benga ki Kamerhe ya changer ba couleur bon caméra na Tshisekedi basa batu moko caméra ye moko anjimaki po Félix asa liboso ya asa simana ye mais Vital mais on changer sous couleur te na bon to yebite na kati na ye na mutema na ye to yebite po biso to monika ye longe kasi na kati ya bato mpo ngana zanza mbete po na ye ba o eza na mutema na ye c'est bon maman bonjour bonjour impression na na journée ya lelo ezanini nazana esengo mingi pona koyamba président ya mboka ah ozana esengo mingi pona koyamba président mboka koyamba kaya chichi to koyamba na Victor na ye koyamba bango nyonso mibale siko susi na weza nini na ndenge ba organiser nini ozana sûr que l'élection ba ozwa toza sire pona bakozwa pona population eza peuple biso nyonso ba mama na bana na ba jeune na ba papa toponi président Tshisekedi président Tshilombo Tshisekedi siko ce qui l'opé arrivé qui azui na été bo tia désordre te to tia désordre te toza sire pona za Moïse aye ko bikisa biso parce que base e fingi base fingi te base fingi te biso toza sire na président Nabis. Merci beaucoup. Bonjour. Pour baluli micro. Na baluli micro te micro ye awa pona bino. En tout cas pression eza nini na ndenge to ye le na aéroport. Na sepel makas na sepel popte peuple l'axi volonté malgré mbula mais to na sambula. Toyeka koyamba président Félix Tshisekedi. Toyeko yamba bango na somi balé toyeko yamba bango. Siko maintenant ba bimite ba mapasa. On a sûr que barobima l'élection. Barobima. Siko soki ba bimite. Barobima. Soki babima. Bakobima soki te barobima. Soki ezate to. C'est bon. Merci beaucoup. Impression na ezani ni pona journée le ndé boye comme président Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe. En tout cas journée lelo eza journée moko ya esengo. Oyo kutu ndenge za monde entier zo mona na bilili. Ndenge monde entier zo mona na bilili. Ndenge oyo base et population et koyamba ba président na biso président donc ndenge zawana donc toza sur na population mais bon apesi na machine à voter oui maman eloko nazoloba na kombo na Yesu mais yebi ba bongo na motema na kata RDC oh Jésus nazoloba na kombo na Yesu Masi
tala lelo ba miyibi ba bongoli motema nazo senga ba kameri bango yo ba ye ba bongoli motema na UDPS zamba pambola ndeko na ngai kameri nazo loba na bandeko nyonso basali bande boya bo bongola motema bokota na UDPS Félix Tshilombo ye oyo yende Moïse libérateur biso nyonso tolanda ye bino nyonso boko pambola ma milimo mabe oyo eza na PPRD e banda ko bima au nom de Jésus ezo bima Jésus Alléluia muchiluba ngingamba mushindwe wewe ko chinyi to Tshilombo wewe kenu songulula bantu to bandundu lwayi batetela lwayi bayaka lwayi bamongu lwayi yeye kidi batuwesha nenu bamulonda nujinu songu diboni bamusu bomwele na kitetela mama wani na kitetela soki na lingi naloba na kolela Swahili mimi nasema Swahili Bonjour maman. Bonjour. Impression na yo na journée. Non, to sepeli to za na sengo komona le 2 baoba ya mboka na biso basangani en tout cas c'est sengo. Président Félix alobaki sans machine ou machine à voter toke na élection. Bato nyonso tuboya bato ba linga élection te ba lingi mboka oyo te. Ce bato ba comprendre que président Félix abi sans machine ou sans machine te toke na élection. Mais to pesi merci mingi la président Vital Kamerhe nenga sangani na président Félix Tshisekedi. Mais na moni ke boko mi na bino bato akimi ata ke bobimi na bino te botia na bino désordre te. Te biso za la bato a paix. Biso za la des anongo te hein. To za akimi to into ke ga élection. Problème na Fezali to ke ga élection na président la biso to ke ga élection. Merci beaucoup. Alors tozo continuer ko recevoir ba invité na biso en tout cas toza pressement en aéroport moto na biso Félix Tshisekedi déjà ayaki ici. Alors aéroport za bouché et ça vraiment bouché ba bikini ki chassa RDC za ya koinda. Basi balobi ba loba na munoko nyonso na ba Swahili ba loba donc ki chassa eza vraiment ya kobeba boza toujours branché bolanda bozala jamais déci. To recevoir pas bonjour papa. Mianza ko interpréter nduku yangu yo siko journaliste yenjo ataka kusema Mswahili journaliste alianza kusema impression yako iko namna gani vile wewe unafika pa kwa aeroport. Bon, tunafurahi sana kuona president wetu Félix Tshilombo Tshisekedi vile anakuya bantu bobe nyewe banona vile bantu beko ba mingi sana tunakuya kumpokea president wetu juu tulisema shibote tutakuwa paka nyuma yake. Tunapenda election machine kuyeko ishikuyeko shi tunapenda paka election tutavote tuko ku Mkongo yetu shibote ya Félix Tshilombo Tshisekedi. Tuna remercier president Vital Kamerhe vile anaetika kuingia ndani yetu juu twende naye kuba election. Kini bouger balobi ke Félix Tshisekedi bazo baka chilu ba deme bomoni ke Swahili peso beta maneno bosakana. Tanti ngetu ba ndinga bwala batata yayi ake tu ba ndinga bwala bon muke tu ba pidia betu mekusawa na aéroport samna kuyamba president Félix Tshisekedi Tshilombo muntu ankaka ekel ve kuluta andi ata kovanda mujitu ko nani ba matungui na nyonso boke ba mwivi bome yiba bima na mbongo la bantu mebetu ya zola pidia muntu ankaka kutuba vende akukabula betu samna kutuba nde tribalisme kuvanda jamais de la vie betu bante bandundu ba Congo butuka na nima ya Tshisekedi Tshilombo na kuvote yandi muntu ankaka ekelfe muzitu matungulu fayulu bokusa benu 20 voter numéro 20 voilà ya message à Muketuba. Merci beaucoup papa nga nazokanga malanga kikongo ngape na yebi na ngai te balube si balobi tozomona ka population ezo ya Félix Tshisekedi ezo ya penza balobi Kinshasa bouger base ezo ya ba moto bata makolo c'est sûr que aza vraiment pena batuna e en tout cas so balobi pe likambo fo we bakonzi bango parce que bango bazana batuna bango to moni ki apone kolote ba Swahili bazoloba ba Kongo bazoloba lingala ezobetama Swahili ezobetama Chiluba aussi ezobetama donc Félix Tshisekedi aponi mutute Vital Kamerhe pe aponi mutute bango nyonso bazaka bato ya base précisément na aéroport kini bouger balobi Kinshasa nde eyini tozo kaka tozo tambola
tambola toyeba opinion ya batu toyeba opinion ya base toyeba opinion ya bakongolais misusu bavandi na mabele mpo balelaka Félix Tshisekedi trop balobi bakosieta mpona Félix Tshisekedi na bango bakosieta bango batu no bazosieta te toloba te biso toloba kakati balobi Congo Suisse télévision nde makambo vérité universelle nde makambo bakoko bapapa bamama bazosieta balobi basi nde makambo toza na bango kaka na aéroport de Njili na mbula ezobeta mais tellement je vous aime tellement trop na ye kaka na mbula naza pe sécurisé na bakombata ya Félix Tshisekedi basi toujours public base eleli basi pe saleli Félix Tshisekedi nzembu bino moko boyoka nga badute Toko vote Félix toko bange lokote toko vote Félix toko bange lokote jamais ateka mboka Kongo mboka na e jamais ateka mboka Kongo mboka na e toko vote Félix toko bange lokote toko vote Félix toko bange lokote jamais ateka mboka Kongo mboka na e. Bonjour. Impressionnant papa. Impressionnant nga mais base yango te. Ezomona na base yango nde yango to mona siko base yango. Ezale comme kolobate ezama hormone kaka. Yango nde base. Sentiment onezo la sabezo mo apeke victoire zanga. Mais yango te tu comme à 20h. Bango ba comme 1h du temps dans centre ville mais biso to banda 13h. Na tu to comme na Kingasani te to zala na aéroport. Donc comment est c'est ça la base. Est-ce que aussi au monde ils étaient zangi misisa et poli misisa yangoyo. Félix Tshisekedi Vilta Kamere baye na population moko bapesi même pas bon babi Kinshasa kini eza ya ko bouger kini eza ya ko yina bombe na bombe balobi mutu ko beta gaz azate mutu ko kanga mutu azate mutu ko tia mutu pe na boloko azate balobi bazi nde makambu bazi nde wana balata na commentaire te bino mo bomoni siko bisa commentaire ni nga notia e indi eza ya ko bouger nga commentaire ni nga notia nga na sana nga musala nga ya biso na Congo Suisse télévision to sala ka musala na biso alors je fais mon travail na na ta rotsa ba deuxième te na na ta rotsa ba commentaire te base bango mo bazo mona population fulu ata sans faute misuku ba na ba gene ba gene base nde makambu doki balobi mbongo te 5000 te ba kosi bango na polo te mais base nde ka makambu population na habite na koleka wapi naza coincé maître John Simao na kokufa na mbouteillage te maître na ngai John Simao mokonza dola mais nga na
nazokufa na population nazokufa na population en tout cas population soko bibisa koza mwasi en tout cas base tozokoba kaka makolo nazwi transporte babibiso makolo depuis aéroport nazotambola kaka makolo nazomarche kaka makolo balobike bango bawali batransport mais nga nazosala sacrifice ya Congo Suisse Télévision ya John Simao le cœur de maman Micha na sacrifice ya Montréal David Nyanguna donc tozokoba kaka makolo tozokoba makolo donc ti na base koinda kini eza bouché bino bozomona bamontar nde moto balobi moto bapeseli yango mbongo te na bambongo na bango moko basombi bazwi bamoto baye koyamba papa na bamoto yango baza mpe ale nayebisa yo nini mama na ngai kongo etala ye moko base yango oyo zala na base nde ozala na tala biloko makambo oyo maman la mboka papa Félix Tshisekedi apesaki bino mbongo bafuta bamoto ya mbongo de président merci beaucoup na lobi John Simon ngaine lukela ngai déjà virus ya commencé parce que ndenge na zaboye nzoto pasi bazokanga ayulo apike crise le jour ba ayulo crise base amoni base penza wewa nde likola wewa grave salami babisi esala te eza vraiment terrible miso na ye wakosupporte mamoboye te verti toye na sambula topoli mais tozomona population ezoya kaka nayebi te bazobenga bango na batelefone là je comprends pas en tout cas mon bon c'est John Simon en tout cas talenga vraiment makambo parce que naza vraiment masse parce que Félix azaki masse la vérité triomphée botala niveau fou là-bas et ça la matin partout le monde entier nulle part ailleurs sauf une petite gamme de ça la maramba boy yango to sengi na mutu surtout ozomona vérité lelo élection za lisusu te pour candidat sa mon ami président république sa mon ami donc Jésus Robeba peuple bango aussi m'a décidé président na bango mokili eza témoin na ozoleka lelo to sepeli merci beaucoup. Je veux dire remorque et penza remorque vraiment et population tout est mon président Félix Tshisekedi ça vraiment déjà ya kokita malem bazokita mais remorque et li sous population ya boezalate nulle part ailleurs to loba te mais faut to loba kaka population de population ba koyamba président na bango c'est sûr que l'élection to vote yango déjà machine à voter ba bango moko yango balobi base d'abord base nde makambo population ya boezala teza penza ya koyine en tout cas tout monde que c'est sûr que président Félix Tshisekedi na Vilta Kamere basali vraiment alliance to libala ya kitoko ko population nde endimi bango base nde e voter bango en tout cas remorque et ju vraiment population et belé pour kaka ba ko célébrer to ba ko yamba Félix Tshisekedi en tout cas aza vraiment na mutu ya bato remorque nde yango nga mona vraiment komi na nzela ya ba Kongo ezwa basima veut dire population bazobakisa makaka la police ikutu koloba te balobi yonde bazwa vieux na nga waiza peuple mokonzi na kati ya Paris balobi veut dire population de likola population Montréal David Nyanguna balobi population ezobakisa makaka na melane maya malili to na sala nini balobi population pe yambi pe Vilta Kamere balobi bango so basangani po bazali bana ya mboka bango neso bazobundela kita ya nkolo population likolo ya population veut dire mutu ya batel ami téléspectateurs to bani vraiment kokita malembe précisément to komi déjà na kingasani ya suka toza précisément na changu tuanzi kokita malembe ti tokoma na base na 10e miri epai ya président Félix Tshisekedi akozala donc tellement bato population eleki ebele akangami na embouteillage mpanzi ya mikondo tozo progresser biso na bino malembe na ba image na biso alors David Nyanguna azala pour la réalisation ya ba image boza jamais déçu moko dans Salomon Mbuma
mosala nde eleka maloba na ebele balobi ici c'est le travail Congo Suisse télévision toza nde wana mpona kosala toujours mosala biso na bata makolo na bawewa na mituka donc toza nsima ya président Félix Tshisekedi tozotambola malembe lentement doucement molo si tokoma bisika ezwami biso toyebi na nungonga pete toyebi PRT donc tozalaka wana mpona kopesa fierté ya Congo Suisse télévision mobose John Musadi Simau balobi toujours mosala na kati ya Congo Suisse télévision bomoni bino moko bamama bana bakoko ezokipe te ndenge bazosepela na arrivé ya président Félix Tshisekedi na Vilta Kamere oyo bango moko babengaki azali caméléon mais lelo baboyi na bango ki azali caméléon te parce que bango nde bandimi accord alliance na bango na président Tshisekedi Ines basangani na IDPS base nde baaccepte balobi eleki kutu na ye moko papa Tshisekedi arrivé na ye eleki ya mwana ne eleki ya Félix Tshisekedi eleki arrivé ya papa na ye Tshisekedi balobi ozali deuxième jour ya semaine tozali bongo mardi akomi mardi na 14h toza toujours ko continuer kotambola makolo pona kokita ti na base na 10e rue. Et voilà, tokomi vraiment précisément na Kingasani ya suka coup de chapeau na police congolaise ndenge zo sala musala kitoko tomoni 24 dupe pour na commettre kimia mais malheureusement peu désordre et salami na ngote population zo yamba mokozi na biso Félix Tshisekedi na kimia nyonso emoni sami ke population est acceptée et a voté Félix Tshisekedi la président de la République démocratique du Congo sans compter ba camion mosusu ya minene to ya mikie mais ba jeep ezali 24 pour na commettre kimi en tout cas félicitations na police congolaise na biso a toza précisément na Kingasani ya suka to moni ke nyo sozo le kana kimia parce que bana batu ba yibi pété ba botoli pété bazo sala to bazo yamba président na bango na kimia nyonso mobulu ekozala te parce que balobi ke Félix Tshisekedi azape mutu ya kimia aza peuple d'abord balobi base ndezo yamba na kimia police congolais asali musala na ye kitoko musala ezoleka malamu au fur et à mesure tozo kende tokoyeba soki désordre de kosalama ou pas mais jusque là tomoni nanu désordre et salamité en tout cas coup de chapeau na police congolaise na biso ndenge azosala musala na ye kitoko. Bon tozo kende kaka na arrivé bazo bakisa makaka liboso tozo mona kaka fulu engulu pas vraiment ya bato to ebite bato bazo bima na mystique to babotami to ndenge nini ba misusu bazo ba montage mais eza vraiment réalité oyo chaîne na bino ezo zuila bino Congo Suisse télévision ezo monisa bino ngo a live eza bato babotami te ba misusu bazo ba montage mais eza montage te bato bazo bakisa makaka balobi ke balingi batia samedi baboyi samedi po eza jour te samedi bakotia te pour bato bavana bandako mais batiango na deuxième jour de la semaine mardi eza la bato ebeti bakendaki misala mais bato mbula pe ebeti ekokata na soki ba 13h mais population ezoya kaka bato bazoya kaka bazozela kaka arrivé à président Félix Tshisekedi jusque là bato bazobakisa makaka soki babine ba cimetière soki pe wapa en tout cas eza vraiment biloko moko oyo kesalama te mais bozo découvrir ba image oyo na grâce ya chaîne na bino bolingaka mingi Congo Suisse télévision na entrée ya abattoir bozo mona population toza vraiment kaka na changu changu population changu bukani changu tombe la police azosala toujours kaka musala na ye ndenge sengela toujours mapinga losako banda 11h na aéroport jusque là tokomi na abattoir donc population zokoba félicitations na la police congolaise na ndenge bazosala musala na bango kitoko en tout cas soki bosepelisi bango ekozala vraiment malamu bazosala fierté ya mboka na biso